Alors vieux maf. Mbote boni santé. Santé ezana ngo kitoko. Tozo bundana ga pona bonheur mukili. Bonheur mukili yango l'église ezebele. Mais tozo souffrir. Et puis pe ngana niya nanga ke Yesu mema bapasi. Kosuka mema bapasi ndena souffrir bati. Ba memilango. Bon, na uta i voyage pas nzambe. Tant na komi na voyage pas nzambe, bango mi balé na mona yi bango. Non, wasu. Nzambe na Satan. Oh. Andeni susu. Na keko kuta Satan afundi biso epa ya nzambe. Oh. Mais contenu na ngwego yasi. Te vieux. Te yo ozo biso kelo o Satan fundi biso epa ya nzambe. Yo no ke na yo na réunion na bango. Satan fundi biso epa ya nzambe. Siko funda nini mais nani siko azur raison de. Soko raison de. Ah, vieux ma frère, ça pièce bonheur, TVF. Bonga na za mwana nzambe ti. Bozana. Na za te sona ki mwana nzambe na carte électeur baningao koma fils de Dieu. Mais ba koma kombo tata nanga na mama na. Oh. Na za mwana tata na biso na mama na biso. Ah, vieux ma frère, ozo boya nzambe bwende. Te na boyete nzambe na ko boya yete nzambe. Mutu batelinga na libuma mama nanga na zako bondela yete me abinisinga ale sikoyo olenda tosa yena tosa teka ko bondela tamu na zaki na libuma mama nanga ponza mbabinisanga na bondela kinzanga ya nzamba abikasi prier sans cesse to bondela prier sans cesse wana zana ngo eloko te eloko ezali obéissance ponga na za petit confiance en nzambe porte parole céleste ambo. Ouais. Barrenye salamanga na likolo ngande mutu na yela kanango. Sur le lobby porte parole céleste pourquoi? Pour Jésus a lobby chercher premièrement le royaume des cieux. Donc si koyo awa l'église bazo kende bazo luka le royaume de la terre. Yango zo mona ba confusion. So vie yo ngane na yebeli yo oza muta bokoko siko na mono beti banzamba la boko okomi musulman. Ah, vieux komi sungunza. Oh, ezaki ngunza. Bana kimbangu. Po kimbangu sa telemi. Bo makambo tala net nazo yebisa bino. Net nga français. Nazo pesa su bonjour ke. Mbote. Na kogo bonjour tende. Papa, bonjour en France. Naza français te. Soto so mona passe. Buzoba nzamba sundola bon yo tanga pour le français que ce tanga il peut bon le français de point tu que n'est classique mais les français eza loba so na keba mboka mususu o ba yebi lingala tête na lobby français mais pour nga français eza inutile parce que ce qu'on a ko mi pesa na français loba o yebi no français te o te français ndenge ezali awo e yango mutu bomi kongo Ponzamba sundola biso. Ponzamba lobi sepela ndengo za ozali. Sepela na makambu na pesi yo. Kolula ya muninga te. Nzamba pesa biso balangi te. Apesa biso. Pourquoi to tika balangi na biso to lingi ko yeko la français. Ye oyo atia biso ba congolais to lingi minoko na biso te. Ako sepela na biso. Aloba ke to bafuwa volonté na ye. Yango no zo mona mboka ezo tambula malamu te. Oyo le français pour négatif. Ngana le baga français pour un souci à Minerval. Ah oui. Je parle le français à souci de Minerval. Na tongo na aucune classe. Ozomo. Netingai. Na kendenge na nga su église te nzambe ye moko mutapekisa. Nzamba lobi na nga petit ko kende su église te. Ndobia tata nzambe. Na kende église te. Eloko bazo loba na biso. Esika basangani mibale misatu nga nzambe na zawana. Yoga nzambe lenga lobi na omoni bazo kosa bino lena lobela ki Abraham bazalaki misatu lena lobela ki Moïse bazalaki misatu lena lobela ki Daniel bazalaki misatu lena lobela ki Noah bazalaki misatu bon Jésus pe kutu Jésus na ba yekoli na ye azako sambele sika moko Azame mabango po ya kisambela. Ami mabango kisambela. La prière efficace doit ser en communication avec Dieu. Libonde ya solo ya wana. Ponga makambo matie
etalinga te nakokoma mati ata mokolo moko te yo foko matoma yo te nga nazali nga makambo ya Daniel etali ngai te mpo so balobi babwaka ngai na libula bankosi nakondima sekondima te eza makambo ya Daniel nakololata makambo ya Daniel parce que nzambe alobi chacun rendra compte de lui-même nga na kosamba oyo nga nasali na se na ntango epuis mpe na se na ntango naza na chef spirituel te mpo bakosaka bino bo baba bakadadi chef spirituel na biso ye mpe wana mwana na ngai ya molimo chef spirituel amata na bandimi na bwatu bakatisa ndeti na braza bwatu ebaluka chef spirituel akowela milimo bandimi na yo to ya yemo mais yo tsholo baki mbango kasi na église kibaki so baza na chef spirituel so boya ngopo wana eza ndenge bato bazotia nga chef spirituel na nga nzambe po chef spirituel wana kowanga na ngai mukolo nakokufa chef spirituel akowanga na nga olia loba oyo mwana na ngai ya molimo nga tata na ye ya molimo na ye ya kopema kimi epa na nga ekomi o molimo na ye pema kimi epa ya nkolo yo nkolo chef spirituel wanga ni molimo ya mwana ya mwana chef spirituel eza kaka nzambe ya mwana lobi les vrais adorateurs ne doreront au moins nde bazolokosa bino oh la parole ya mwana bozozwa bafoti na makambo la parole c'est l'esprit. Tu peux connaître la Bible, la Genèse, l'Apocalypse. Ce que nous avons molimo nzambe te et l'autre côté. Yangona mozo yemba banzembo mususu ezolukila bino liwana l'église. Bon, viens maf. So na zonga siko yoza un grand artiste comédien. Ya mboka oyo minzoto wela so ba carrière belé. Oza na terrain te pour anivier, bunga bondeni. Je suis dans le terrain, si vous me voyez dans les YouTube, dans les internet, vous allez voir moi. Où tu le bas ou le bas français, tu es sur le français. Oui, nazo le bas pour na souci minerval. Soko souci minerval, naza na ngotina te. Po so na sambe pa nzambe na français. Nzamba o sepelate. Ozoyoka. Tozonga la balangue na biso, soko tali bien. Inde est développé na indien na bango. Chine est développé na chinois na bango. Japon tout parce que la langue c'est Dieu. Bakosaka biso bakoko na biso bayi. Omoni place ko misundoli lisusu. O bokoko eza bondoki. Sikoyo solo babokoko o bondoki. E pa yo wuti e pa banani. E pa bakoko wana te. So koko wana zalaki te. Yo nde ozali. Alors lokolo zo benga bakoko ndoki, yo poza ndoki. Poza makila na bango. Viens maf. Poza makila na bango. Yangwana tomi buaka, yangwana penzamba buaka biso yangwana nzamba tomi zongela penza ba congolais. Bon viens, tozo ngana mama arnano. Bino bongo collaborer na baleki na bino te ba bimisika la nouvelle génération pour l'année. To collaborer na baleki ba bimisika bo. Do baleki ba benga kote. Ba benga nga, so ba benga na. Ba musu ba na ba succès ba chaîne YouTube et ça là, ils ont ba succès zo la nama. Mais on dirait que bino hein? Bon, message européen ça na ba fan na union à travers le monde, le Canada, les États-Unis, la France, Belgique, partout. Message européen ça on va voir bananjili. Apo biso na Montréal to ça na association na biso ezali ya bananjili njili 13 étoiles de Grand Montréal. Message européen ça bango nyonso bananjili nyonso ya Canada. Bananjili nyonso ya Canada. Bon lokola boza kunefuna ndo bana français. Ah loba lingala ba bananjili. Bananjili na pesi bino mbote. En tout cas na tindili bino ata 500 mbadi ya mbote na keleke bikolo. Oyo vie na bino, petit na bino, master na bino. Vie mafura boyebi. Maintenant je suis atteint 50 ans de carrière à Moussala Nanga. Mais moi, je suis anniversaire exact. Pende bozawana. Bamsuso ba yebanga. Peo bazako yebanga lelo. Talana. Tandege na zali. Ngakutu ya mwana zolo bana kongwawa. Bata minene batambula kate.
poso bazotambula moye babongisa mboka exact batika biso batutokonda so batali le peuple souffre le peuple souffre Vieux Fora mais yo bela so même mikili yo kimat vie oli hamburger na ndenge ya molimo Kongo leki ouais ça m'a molimo te ouais ça m'a ya réalité nakokima te vieux maf vieux ozon a jeune hein ozon a jeune kuna yo mto o récupérer moi mais moi mundele kuna mono ozon jeune vieux ngoso ozon ata voilà ça c'est le vieux maf donc attends avec le vieux Mafoura donc alors fondé José vieux Mafoura yo bananji de 13 étoiles de Grand Montréal vieux Mafoura yo vieux Nabino yo donc voilà 50 ans de carrière et vous allez malade musoki quelque chose quelque chose à travers le monde en France France Belgique Allemagne partout dans le monde Canada États-Unis vieux Mafoura yo Asa les doyens Mafoura on appelle ça bino numéro nangai na okomango na zéro ça dit va pesa numéro boité na okoma ça va bon pesa pour yo ça Mafoura numéro nangai ezabo na kena ngona na kota ki Congo 04 plus 243 425 345 22 14 plus 243 85 345 22 14. Si vous m'appelez dans ce numéro, vous allez me lire. En tout cas, ils vont te lire. Ils doivent me lire. En tout cas, Bosunga vient bino aleli. Po Nazaya bino peboza yangai. En tout cas, viens aleli. Mutualela parce que balobi demander ba opesa yo. Luka nyangwana ngape na luki na senge pa na bino numéro ya mwana bozui en tout cas likamute bosunga ngai vie na bino tala 50 ans de carrière 50 ans de carrière âge vous 100 ans de yo te na koki 100 ans 74 vraiment c'est que ça et pas ya nzambe nazana 43 ans na bomotu nazana 74 ozomona nazana demvula on nazana na bomotu na bonzambe na bonzambe zana combien 43 ans même nzambe yemo ba yebi vieux maf nga pire petit na yebi tala ozomona nga ndena lobi na kende ke so église te na koma ko sambela na Edem église de Dieu à la maison nasengaka mpe na Jésus te po eza foti na nga te nalandi na Bible Yesu ye moko kolo nzoto adeklare tata oyo otindaki nga nasali yango nakokisi yango ngai yeyo nasilisi misala na nga naza na nga koya kopema epai na yo mokolo suka alobi nakei na nga kopema pembeni na loboko ya mobali ya tata ata naza zoba nkolo nzoto adeklare asisi misala ke kopema na déranger ye. Voilà, ça c'est le vieux Mafoura en direct de PF Bonheur TV. N'hésitez pas, abonnez-vous massivement dans notre chaîne PF Bonheur TV, mais aussi dans notre page Facebook PF Bonheur TV officielle. Sur TikTok, on est sur PFB TV. Allez, vieux Mafoura. Moi, le Lobasuka. Moi, le Lobasuka, tu poses un bon mot. Il y a interview dans la vision. Le Lobo, na lingi oyebisa bandimi. Bokeba. Ndebe na lobi Edem wana na zuango na mutuma kasi na zuango na Bible Yesu alobi soko lingo bonde la kota na chambre kanga porte na yo senga nzambe na yo na secret yepa kopesa yo na secret yango na koma kosambela na Edem église de Dieu à la maison yango na pe Yesu ayebisi bino liwana lobi ko ezana maloba ya banani ya biso moko pe akebisi alobi avobi misali loba balula lulemo nombala samu pona nini esprit na yo ebimisa malobo oyo kopesa yo mapamboli yo sikoyo vraiment zoba oyo apesa yo mutema bando yembila ye kamata motema nanga nyonso pona soko nzambe azwi mutema na yo nyonso fufu foti na yo yango wana lobi oyembaka ngo boye
zala na mayele na molimo na yo na tambola ndengoli nge ponga na longa nyonso vela yo créer nze mono moko yo nalo be mazwanga mutema nakufa. Merci beaucoup bien ma frère.